téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans votre émission. Et Rabi Mavinga reçoit pour vous un artiste de talent très talentueux. C'est un jeune marié, lui c'est DiCaprio. Il est à mes côtés, bonjour DiCaprio. Bonjour Mavinga. Bonne santé. À la grâce de Dieu, tout va bien. Qui me... Moi, je connais DiCaprio. Oui, normalement, ils ont parti dans le cadre de la stratégie. Nazo linga penza naza ba plein de tournage donc on va filmer nazo tourner nazo tchela ngo penza mo mayele belé on a préféré ki moi ko bunga moké parce que tant on va filmer bima pour tout passer sur moi image à bien là tu vas comprendre le nini tout bunga ki moké donc c'est plus que ça. La stratégie à disparaître pour apparaître. Bina na mo katimini ala usala zuko bimisum donc batolio ba visuel ba bia donc moto nesuka na masolo Toi DiCaprio tu es un mariage peut-être tu le belango après ou bien peut-être les gna sokaka na bi des jeunes mariés donc boyebi DiCaprio lelo na into beta non sur la parcours na yo obanda théâtre wapi c'est vrai ba te belé ba yebi obeta beta mais ça so bi obeta on pa na biso ba o monsieur asika ba comprendre un peu lelo po ming pe ba banda théâtre on a ki mukolo ayo banda mo amuke donc obanda théâtre wapi pourquoi au sala théâtre. Oui DiCaprio elle veut son pourquoi DiCaprio sala théâtre ko sala théâtre ya DiCaprio ezali ezadon o nzambe sepelaki na offrir nanga apesanga eloko yo sunga lelo ndenge sunga famille sunga isalinga pena zala mutu parmi batu dozaki donc moko nzamba pesi na do wana na bani nango na ba église normalement ndenge ezalaka et puis na yoya na groupe moko ilisiba moto zalaki na quartier Mombele et na groupe wana na évolué après nani bozena banani tirana soki mémoire ezana nokoye bon mémoire na yebika président na ngolem na yebi président Freddy donc bato bayebi so bayika kana avenue Lumumba Mombele première avenue bateke donc je crois ba mesure elandani donc viwana bandaka na salon na banda salon époque ti le salon ya la kaka ezaka donc vatika na théâtre mais salon na yewana de coiffure ezawana na mona chango pe na printing donc ils ont un peu Freddy Azali, donc Azam Toza reconnu dans le quartier Mombele, commune Limité. Donc, bon, ils ont un groupe de Agato, un groupe à quartier. Après, on a écouté Betinsono, donc, mère Yabanebele, papa Nabiso, Panakata Fridisil, et Betinsono, on a parcours Betinsono, mais manga pas ya Fiotingoma, donc mon président, Fiotingoma ya Madongoma, 3 fois la patronne, et pas papa Fiotingoma sale que to wana to kutana ba major 00 bisadidi donc politaire ya motema malamu nde a partir ko ya politaire motema malamu major bisadidi nde DiCaprio amati titi DiCaprio ayiko usala groupe na imoko mais avant sala groupe na le kaipe na batu suba sollicitenga ndeti groupe ya Mama Linga donc ba sollicitanga tango pauvre de donga furazala ki lokwa tuzalaki na ye bato ya musika te bon ameka ko solliciter ngana ta déjà perpe na sirione zalaki film ni songa na ve donc tango via leki alobi mais mwana bino alingi mbongo mingi alika nzonzi abiteke kini fazong sa image na ifa te ka pe image na Kishasa na mikeli succès mais na kini moi baisse kini moi baisse po déjà tant to koti nzonzi bon président ngai papa nanga Fiotingoma binanga moi na to sali pe ba théâtre ngo ba TV ba Kishasa ngo pe logote nzonzi to koti nzonzi to moni nzonzi ngo to zaki na biso nzonzi parce que to kana producteur na biso zalaka to no sana biso bilogo déjà na producteur mais c'est que tant de ko ta penen nzonzi po on ezaki producteur mais producteur ya groupe a produit ka groupe mais ce que to ko ta ko nzonzi ya batu to ezaki beaucoup na mitu ya binoni so donc président fi tsalbe nanga binanga moi nanga to chama ile na biso nzonzi Kishasa elixir so bata mbele donc vraiment to koti to chepe maele na biso na nzonzi et ça biso donc esprit zaika na nzonzi et pauvre de lunga pura ayo ko ibsangano onanga il faut ya talakaka biso pe Shabani record afungoli
qu'on a fungoli na radio baba na radio re ba fungoli télévision non moni Chabani record auta fungoli télévision a possible espace ya ka bando sala on a toi qui vraiment na choisi donc déjà perdre tout ça ina ina au sala après tant peut perdre ku fi bon ça le mon internet donc nde ba bengen ba bisinga on nde to benga yo to bino vana nanu hello c'est zaika vana ezali nanu vana nanu to bengo lisusu nde peta on avandi na ngai après na bon na sidi singa bon na vai na ngai pe tete ngo shesa kuna linga te na usala groupe ngo na sanga mona lega na joa tam su tableau moko kaka do wana pe couleur télévision fo ngami sika do na lega na tableau moko do parce que premier groupe ya théâtre bando lega na couleur télévision et groupe nanga do le fait devora bon na sala nanga ka bana bale ka menga mona luka na joa ka tableau moko mi bale na film tam su na suka po trop de nzonzi do na ya na scénario na diriger silinga na kina ngai nzonzi donc moi parcours ya DiCaprio ne DiCaprio le azali oyo DiCaprio azali lo todo si samso parcours na yo metango na groupe mama linga o mama linga za leader aza moko ba mama ya théâtre mboka na biso et tambe so fana nano et inquiéta que tu t'avais pas dérangé ou se poser la question te pourquoi bo sala musana bino bien ba mo kaka patron abi bo fana nano ouais bon na liboso na mona ko penza et là comme il y a gravité parce que normalement dès que na théâtre qui chasse ngana ndo bi misebele comme misebele dans le sens quoi vous avez une zingeriyo oyo kenda nzungo zo among ou est-ce que kuti théâtre qui chasse ba tutu ba yebi ba futa kate et le kuti parce que oya bena répétition a utaki machine à single transport oyebo il faut ba tu balamba balia parce que biso ba mitimo to ndoko kate les aiso oyo na tournage il faut pesa mongo balamba il faut le sombela ba tu si on a kona sirona pe no ba top misika top munita top bene misika na yo sala ngo pibe nani Chabani no ndaso Chabani no sala assess ko pibe do ya pena na répétition so ba kazi top et ça la pe que ton to sponsor na bisope ya bra Congo et comment qui donc si ko marge sponsor examen ba tumsusu bazana po bazaki na no penda na moto te mo ba futa bango zati mais DiCaprio no zola na mas koyo tellement bactéries bazana ba biki yo zo déjà là mto ya pe alinga tourner aux lambe pa na tout do zaki bena mo charge moko na koma inango vous avez pas niti leader na mouvement mais mouvement ba ya bato donc ko to na mona ki ngo koma iko kusala bien te ponga na biki mto sale msale fazo infra to na mona mbo ko mokota avandi simo na mer na jina nde ko mola ndenga na sima na isonga tu ko vanta be mer de simere ke bano déjà ba pesi mange na biso bazo ta $5 ta $1 par mois ça la bien tona lo baki onde muto amema ki ce pas mer alo baki on mabe avec au sala groupe na donc ekenda ki na bon na ebite ce que ça bongo na lo bika par rapport nde après na moni mera benga yaka na na ndobela kutulinu na bino no vanda nde to benga ki nde to bengo donc ça qui n'en goûte na pompe na ngana mona ko pompe parce que ba benga ngape ko benga lo to muta vandisio o yaki no kaka abino mercenaire ko sanu musalamu sanu ponata mais ayite ko yero ko l'acteur de rena kat parce que na sadera ki nde ay ko vana ngai après bon ezaki na ko duina nete na mona nga après 6 mois l'acteur ba ko mo ya et puis na copine nga mona zaki na bina ngame papa ibuzana news télévision wana mbongo ozana news oza na facilité ba caméra na tout pour ani tout ça no groupe non donc uta pesanga bena courage wana zai copine to akina to yokani jour à réunion pénalité na ko tourner na ngai pa ya président Gilles Bavo Mwambo na kina nganzonze première réunion liboso ya réunion liboso ya salaire réunion pa ba benge ma présidence maman bache l'idée oyo to munio maire lokwa to munio za no ka l'idée ibe maire bache manzala nga l'idée to na yebo no o te yo za ka funda nga l'idée to bando kumbela pe bongo na ba document pe to che l'idée tout bon après na bisaki nga bino za msano to ko kaje wachagi tembe après akokite komo no msala na yo moko sala osé la appel ya mama linga non bon on ose l'appel à mama linga parce que ngai déjà ba benga peut-être lelo on ngai déjà de 1 en réalité na ka pena na goût ya télévision qui chassate et zalaka penda goûter donc si na bando ya on est kaka ko bien so engagé puis na ndo sala na mura pauvre de longa fora parce que via comme pire master de comme place ne se même tout to uti poto so ayi a benga vi fa benga binombale
donc tokomaki mpenza na amitié moko donc ipere mpenza na mwana na ye nde yango esalaki tozalaki attaché et puis ntango babinanga navanda ye na nga donc etungisi nga te po evanda ezalaki soki anniversaire na nga eza na babengisa groupe mobimba baye même commission nabengisa groupe baye appel bazwi appel bango tutalaka groupe mobimba bape de 30 balongwe na fete dafo monaka fete mpe netikali tro José Nzita ozoba so nzembo wana asali feti kozaki bato baye me bato bakeli lisusu sa fete esila bamilela ite loko te donc babandika komelamela batiki na biloko na masanga bake donc à partir wana esalenga bien te natalinga bien seki eza na inde moko eza na kati wana o ngai nayebeki tokaboni na biso na normal parce que ngai teatre kishasa ebanda epenza kokutenga te donc nanomona yango mpenza eloko ya grave te bon naye navai na ngai après kende ekomi ezongaki ekendaki esalaki ezongaki titisi bon na continue na ngai dika. C'est l'histoire et ça parcours nayo je pense que bande ko comprendre DiCaprio mais DiCaprio yo pe na théâtre bazui leur ba parents aza mwana nanyo yo aza oyoka mo déjà yoka mwana ya Masasi mwana ya Linga mwana Pembele mwana ya père na biso nani na busana suko tumba père na ngayo mwana Gimbanseke donc mobali ya pauvre do bazu ngai pena babenga ngaba na ya ba mama avantage za swe o bandi musalo na bomwana isaka bien lebelo ni na olobela bo imiso ba bana ki mukolo ndozo mona ba kota barando ba polémique moi pa mbezanga tina après tout DiCaprio ce za mwana nani DiCaprio za mwana ya pauvre nga Catherine DiCaprio za mwana ya pauvre Mayemba Nongala ngo vraiment basi bakenda na bango mais sauf que on a tikali naza mwana ba mama Maria Lopez naza mwana ba mama Lisi Mapenza naza mwana ba mama Nathalie naza mwana ya ba mama Esther naza mwana ya ba mama Brigitte naza mwana ba mama mama ngai mama Bibiche ya autobala na kala mingi te ya motema papa Gauthier donc naza mwana ya ba mama ya Belgique ya Hollande ya Bruxelles ya Paris et puis ça ba pa yango mona linga nzambe mingi pona piso malobaki ke apesaka bapara na bo bazangi bapara donc nzambe apesa ngai babote oyo naza lelo mwana ya mama Spaghetti Bengenge naza mwana ya mama Madongoma ya papa Fioti donc vraiment naza mwana ya ba Mavia naza mwana ya ba mama Pembele naza mwana ba mama Linga naza mwana ba donc ba mama Boli tous les mamans donc papa nyoso papa Sonzo papa Masumu donc papa Kwedi donc vraiment DiCaprio za mwana ya ba tunyoso aza mwana ba tunyoso et tangu ba parents ba kufi tu es déjà artiste ou bien non mi bandela théâtre honte non noté parce que ba kufi vraiment na jamoke je crois sous 5 ans sous 6 ans donc il va couper pendant nazalaki muke donc vraiment nazaki pe na non pendant na maturité te donc nazaki vraiment ya mwana il fallait qu'il va encadrer ba bokola mais après wana donc la nzamba za souverain donc sala makamona na souveraineté na âge à 7 ans na bande théâtre donc âge à 7 ans na côté théâtre na église qui na église na balisi ba moto lelo na DiCaprio orphelin des pères et des mères à âge de 6 ans, mes parents bakendaki et Dieu a fait grâce na 7 ans à bandit théâtre et DiCaprio lelo aza moto et nzamba salingolu je pense que mais absence ya ba parents na yo et influencer pe carrière na yo ya sa carrière nanga makasi parce que monde toza nango lelo mo commission na vadi na moni ndeko moko be balobi ba chilie poison na moni mère na bango leki na internet alobi et na moni bato mususu pas j'ai problème na moni mère na yabimi donc vraiment et ngana makam na leki nango na monde ya théâtre soki vraiment na gina papa abotinga mama abotinga zaki envie do ezana makam mususu na ngana zala lelo na zati donc lelo na zala lelo on benga ngo simate mena biki zata nzambe lelo na rekila mo mokepo a cause ya kozala na ba parenté parce que so papa bazalaki na carrière oyo ana limité donc mama kolinga te mutu moka ye pendant 4 à 5 avant de 6 mois au salam salate donc na début on ngeza la kai bébé qui suki sipe mambo suki o continuer pe carrière na
mais ko zaina ba parenté wana muto ko tele to zayo moko donc assumer na mabe na nyonso donc vraiment ko zanga ba parents et on a bisaka na batu nyonso na bande ko balana na bana ba jeune nani batu nyonso balana bana ba parents na bango faut za la fier tango maman zali tango papa zali il faut que za la fier parce que il faut déjà obligatoire donc vraiment obligation on a obligatoirement il faut que za la fier parce que baza na couverture moko yo mona ngote meza ya makasi koleka. Les parents sont vraiment importants dans la vie d'une personne ou bien d'un enfant. Les parents sont importants makasi dikapo baza couverture. Les parents baza couverture. Un très bon message et to beta to continuer actualité to betima sur la théâtre ndie ke zalaga to sur la soleil ça na moi bien et kenda kitoko. Groupe ango fait dévorant et suka wapi. Fait dévorant Isali. Sauf que vraiment objectif il y a télévision qui chasse apenda et zalagité. C'est là que to bandé to longwe na couleur parce que couleur va comment système il faut qu'un contrat il faut que ça va bon ya nini. Toi qui na partenaire moko azalaki papa ya copine nanga a signé contrat na bango akenda Chine ya yeli bango bakiti ya réception signé tout ça les contrats mais après wana bazaki na comme matériel to pesi bon matériel na biso ko matériel bungi et comme qui à moi au solo là tout vraiment et comme qui zaki bien té tango Congo Media Channel et obima de to que na Congo Media Channel to comme na Congo Media Channel Rebayo kanga Congo Media Channel c'est des sidaki bon avant que Congo Media Channel que on a CCTV on a CCTV je crois na après 2006 je crois 2006 après ba makambo ya ba nini parce que biso to kala na ba to shubina benda nani ndeko nga mosi nani mama na biso ya mona ya nani baboka ko atikala muta fali po baboka ke mingi ser na biso ya mo pembe boy donc vraiment talaka kombo bungi po do ba promesse ne so pesa biso to zoate donc vraiment réalisateur to soutenir to surtout to ebaki tenzo kanda imuta ya président honoraire président Kabila biso to ebaki te pas to surtout be comme nero ya président to vana be ba polo ya président Kabila biso bi l'élection il y a 2006 Jean-Pierre Bemba face il y a Joseph Kabila Jean-Pierre Bemba jusqu'au bailio elamba tale de la chanter ça là il est qui après il sera que moi ba mere komaki na yo za contrat moko ya comme maman bana mai bagina ndeko na sermo na ibakate soka za kana vi aza toate aza ole kana ya teja za kitala munene bui aza yi contrat moko na ponor fraito sala ba spectacle na pono esale ke na zaki logola parce que na tawana mutazaki penda na mwa moto na kombo ezalaki ngai puis ezalaki mabila papa Bilali et puis na spaghetti bengi bande ko to me bango bazaki penza na poa penate na Europe do singa itwaki na wana pe pulula koti moto pulula boy na ye na yo benga kiodo ai kiodo masa ya ko remplacer to ke na cop pas to ke to sali parce que tant na yo ça spectacle na simananga nde CCTV ba yo longola ko na yi se plaster so pe bana ba kende na film mo so pe ba sepele na moto pa bo ay longola biso na zongi ono te ba longola na CCTV nde to ya na Congo Media Channel et Congo Media Channel pe kanga mina ngobo nde na ba ina isi bango to tikala kana na nzunzi la nzunzi ngeza na benga moko amibale nzambe pasa la chance mo ba to na benga moko mibale mo na lelo azana Maroc ana joueur moko ya Imana donc babala na lelo aza asomba pe joueur na ba kuna na mona mswaza na Belgique donc vraiment na nzela musale sala ki tanga kotika mbala moko babali bango pe bakei nde lelo yo tozali tolongolongo sikoyo le faux dévorant to comme sango siko mabuka international de comme siko mabuka international nde mabuka international pe azana na chaîne sur YouTube donc nde siko musala to sala sur YouTube. Vous avez maintenant un producteur, bien vous évoluez toujours seul. Ngai pe na sala musala moko donc depuis na banda to na bunda na musala kanga moko to na sala na propre fort et puis na ba sentir na ngai ba masa na ngalo ba caramel mampole l'homme plus qu'intelligence et puis
na tozalaki na contrat na Mélanie Matuvova donc boutique Mel Paris bisika toteka parfum ya solo donc na Mel Paris mais sikoyo tozali lisusu mpenza na mwa kosulasula mpenza nano tozongisi makambo nyonso te donc vraiment on a osenga na Mel Paris olanda monsieur benga biso mpo tozongisa masolo parce que chaîne mpe yango de jésus à lire donc tozongisa masolo nde tobanda osala kala donc vraiment kana bamwasi tanga nazalaka na bango nde le théâtre Kofi, théâtre vraiment Kofi, DiCaprio série où on jouer bah caché zépé à Malunga, on dit qu'on a à l'époque, parce que dans Kilimanjaro, des choses à caché au CP au CP Malunga, mon ami ce n'est plus le cas aujourd'hui. On peut dire que théâtre en Kofi. Bon, il y a théâtre tout le bac nous on dit parce que nous on se peut voir le Kofi, encore le Kofi parce que les lois a plus que les candidats qui kala, mais sauf que na makambo etali mbongo nde ezana se par rapport ya caché parce que le lokolo ba makambo caché te le ezalaka transport nde to comment de le ezaba pe au transfert pe au discuter au puis obligé te na vende na faut pisanga le lokutu je le dis c'est que Kofi peut caché te peut transport et puis transport on discuter te de te yo zela ka ba pesi o zika o chena pesi le comment ka bon de so me ka ko discuter pa ba bengo te ba benga mtususu parce que tala pe to komi ebele o sangana te donc wana bejo kaka yikozala okota nde ko mo jeune producteur mo kabina ngadi kapio fondi mo zonga kana ba peti wana visibilité donc le to mo monde visibilité donc te ka faska le te ka fasa to ku fanzara na pale mais yo te ka faska na ko te ka fasa wana ndo donc vraiment théâtre de l'autre théâtre comme sur le niveau vivre bien de faut avoir na chaîne numéro YouTube on a une fois na écoute ay mo ko réaliser on ça va wana ndo zala ce que on ça discuter tes gens là c'est toujours écouter ce qu'on a battu ba faire en enveloppe donc nous on a besoin que nous faisons là on ndo ba talibu ah yo ga na yo beta yo turu mais na juya bolé donc mais zana côté donc face ka côté ka face DiCaprio Maemba, mais quelque part sur sur le plan thématique, 10 ans passés, 15 ans passés, ils étaient sur Hollandi, au monde vous exploitez le thème bien, les acteurs peuvent jouer, ils sentir défendre, moi les sons y bien, la comédie ils ont classé, ils ont ce n'est plus le cas. Voilà pourquoi nous nous être en écoute. Finalement, ni DVD non quoi. Seza lelo ezali nde bandeko balobino maya sika bandeko baina nouvelle génération baina makambo sika oui kuena makambo sika eza malamu kuya makambo sika ya kobongisa nde eza bien mais kuena makambo sika ko bebisa nde eza mabe parce que natana biso nata wana ya nzonzing ndenge nzonzing ezalaki différence ezalaki parce que mutaina na zuta chaîne ayo puis moko yeba kende na okene boy sécurité ra benga bo surtout nga ezaki pena pa oyo discipline bien na ro dolar mtu na zakat tambaya ukatsa dolar wana ya ko sibipe ko na chance yana ngama nanga na go beta na inti mene na beta mfukate na beta des zakat kwa 4 to na semaine mo go deja wana ko 2 semaines te monte na semaine mo go deja to uta te ba code ya chibili boss na utokani suka kalobi ya chibili boss libulo zanga suka na genda agence na babengi yote to na bige vendredi samedi mbongo ya kaka na genda agence na bandi wana pesa bataka nini ya molemas do ya pesa zakali kolo na ngamu na ka agence mungu zaraka wana ya ngola ni na ya ka wana no babenga te do vendredi no so do na ya kana ko mepi mu agence kuna ebidi yaki ba babenga ngaka ba tindela yimo so ka yeka ka po pesa nga star koka do na vandi pa bige ko ditongo ba pa na tindeli na yona na jula do chaque vendredi weekend donc on a bien on vend des miracles le samedi miracle un coup fika ka DiCaprio comment c'est kanda na ba fan na kana do batuni so ba bate bisika ba rozala donc muto ko se retrouver donc na ba fan na biso to ko se retrouver donc dans le sens que lelo bande ko baye na mwali kamo ya sika so to ko buya te mais sauf que ba BBC Valeria ya théâtre congolais parce que tant ba Nigeria ba ki babino ba mai ki ba na 2007 babina biso que ce qui le lot aussi courage au sala théâtre parce que grâce na bino poto na landa bino ce que zo de 2007 ti le 2021 tala ce que ba Nigeria ba landa ki biso na biso to sala tu na ce que bande ko na biso bakta ce que biso to sala bulo ya danze au sakanate do ye ka mona ke au sala msala danze
mais so bando tali siko yena Nigeria o tali biso na Nigeria mona ki ba Nigeria baleki pourquoi parce que biso moko ndeto pesi mosala valete surtout na condamner pe même na ba politique parce que ndeto politique na biso major zolo bon plus que na ndo condamner était parce que major va contrer belé aza va contrer ko ba UNICEF ya même biso tourner héros mais ko banga bibo so bo va évidemment que noa aso même ba kino ba kino ba kima ba contrer banda o yebele kenda ngo kima wana natale oni no kima tale lo somta meminga no yati no natale lo no mais natawana siko wana kuna bula poto te ozana bula poto nini o vana ka valise bilambe yaka do vana o wana ngokosa o kuna souci lo bukudute do tout eza nango lozana ide na te mele lo siko so memi boyo mona kilara ono ba pesa yo ba lo banote o jika o jiko comme na nziro yimi yo mokato yimi o so jio so sala gidea o sani ba pie yo kaka do zana shwati so ya te mikolo o kima pe ndenge nini je m'en ai pas mis en donc il les alliés donc vous avez pour ça la pièce pas en avoir le principe au yo comme moto à le but franchement on a tout tourné film c'est là 2 jours Nathalie na bastar parce que nako bango ba bastar siko comme surtout on attendait bango ba bastar siko muyoki star et loka bimisha na monokone pendant ko tourner na siko Nathalie na ko lo bana ye mais na bi réaction ni yako a répondre ngati tamso mono ndire na likunia na tamso mono aussi là na tika ngo ekende bongo mais siko ngai moko soni Nathalie ngabi ngande na termi musala na sala na image pona bato naza pona ko éduquer bato mais que so ngamona lobi bêtise est-ce que na éduquer bato wana na ibite conscience na yemo ko moto tango ba otuna be ngana za éducateur mas est-ce que yuza ko éduquer mas vraiment mtabi oui na loba na ngango na sala ngo duzomona ke azo jouer na za leza loba na yango parce que ngai moko na sa mutema nepso na lembi na bayenga nzambe musalo izana makambe bele. Donc vraiment, quand on va y masika ngwana kala ndebi mabiso lelo mona ezalaki ezonga yekana metandis que biso quand on sala kala dai kumuti donc biso na éviter lelo so batu ba rapena mona uti pota ye apesi polo na eba signé na éviter so ezalaka ti lelo mais biso ezalaki pena ki mona ye na partir aéroport ba oya oye batu ba lukuka pona signature no chani lambana lati autographe ka etikala donc na éviter ti lelo so batu basenga yana première fois comment on qui mie aoche lamba la tagi cha orthographe nganzo mwana ti mena obebise lamba espérons le ya rajo mutuma uti pota ya kutena sara oche orthographe ne lamba na lati donc na ibiti so salama nous on a Valérie musala parce que pour yeba ke musala iso na valete à partir biloko wana mais ko lelo même lelo so ke même Nigeria so kutena Nigeria le ke mona batu ba goso le ke mutozana beso ka sini atikala ya golo mais diga pelo lelo te diga pelo ta aoleka na ido aga aoleka uzomona munika wana ta Baptiste Congo tamla makolo ale lokote musala mutoko mabasusi mibale misatu mona tamso mona ba kufa ba lia bango te parce que muto mitala mona oyo azali na oyo azo vivre eza yango te eza parce que musala to pesi yango penza na ran ezala gite donc to koti sikilelo mutayi fo ba mutala ta ba mini biso to sala ba théâtre batu ba joua ba via ba joua ba chel batu ba mas spaghetti ba joua ba chel na ba film ba joua ba milango na ba film jamais mona mopende monani jamais mona lati nini mini donc a valoriser ton autre ka image culture mopende lati mini a roluka kaka amonana donc ti bazo filmer ye moko yebi ke cameraman azabo amonani na ya et ye bien ba mona parce que mona mutazu culture mondela ju mondela lati yango abosani ke bango balanda ngende biso parce que biso to lungo to ko molanda bango donc c'est ça eloko ebebisa valeur musala c'est pour cela ngo biso to bebe nganga na benga ka maboke international DiCaprio do maboke DiCaprio ngaba to bayibe na sala ko de film mongo na bengi ba artiste na isi ba ngala bino na telefone na biso mutu eringa jipa mpuso kota te za guerre dada international binanga presse wana luganin wana film wana bina tena oboma film dada ibsanga kwa binanga mona mama top film na sala libre parcours na ibse na into songsa histoire za kitoko menana bezo bola tapinda bien to ngito sa yidi mo na ibse ngabse oko jouer na yo journaliste na kata film mais
ola telanga minute ola tebilamba moko ngamona nate ah na bando benga ba blandine mafuta na no benga ba fina no isa bango ah baba ya mabe ozomona donc mutu déjà au bomel bango ko ozomona bamona bango te mutamona siko ke bamona te ora yibite ke mutu ana posa nzoto note mutu ana posa message au pesa pour édifier éduquer. C'est ça, biso to badikateur mas. Donc mutu ana besoin ya histoire, ana besoin ta mususu eloko yo bete zaki ya vina ye. Et permettre de changer l'histoire. Ngana na batu ba futa ba biye muta ya biso ka binde na futi biye na mo sanga ti do tala mo na ngana ishasa izaka poti ya tereno na talaki. Parce que na tindaka biloko ipa bande ko na yebite. Nde ba benga mo na est-ce que ba sombela ki ya solo, est-ce que ba tangisa ke bien solo na linga mo na mispona mo na ko na tete na bino salaki. Aussi répète zongi si moto même na mboka kenda des années kala na yeki shasa ka pota la ki tete. Mais na limite le lorsque ça na ba famille pena balongwa ka poto ayi po tala tete mo tala ki landang na éviter par ba histoire. Donc c'est ça le lo moni différence c'est ça le to ko mimi pour tout ça la makamo mendele tanisi ke ba mo na mendele ba vanda ngo de ba mo na ya mo na bana ta ya kuleka na TV ofinga biso bana ta ya critique biso yana ta ala ndele la mbola ta ke la ndele ko yo la ta ndenge ya bango mais so tam si ya bango c'est solo yo la te lokuta de femme mais tant mo ni ko la ta ilamba mo ko classe normale on doit fingoter au critiquer ba critiquer ba spaghetti te ba critiquer ba mire isate ozo mona différence Sarah Moussaou ba mama Bomengo masala ba ya nini masala ba film ya ba fille ya ba ya libanda sona mama Chako banda musala tilelo omona ke aka na teni moko o bato balata pe bon moi désordre bazar nakotanga mama top aujourd'hui ya Gabi R moko mwambe ambe azaka bien mais na scène R moko Gabriel Mikolo tina ali moko Gabriel so mo la sona otalango mama top Gabriel bana na ba dada ba blandine mafuta nengo tangi wana na Tendresse di binga ye ne ko loba kutupo aloba na e insanité ki pakate alobi kaka muluba me akoma culture mo mar ukwebisa ba nini bande ko wana oui quand on a eu ça comme tozali et on a terre ba ça ba tozali conscience à moto parce que eloko nyonso na musala e na dontologie nango et puis ezana éthique nango eloko nyonso na mokili za éthique même papa na ndako azana éthique ya ki papa lozana ba caractère ya papa mama pas na ba caractère même vendeur ote kazana ba caractère ya kote même ote kama azana ba caractère na we ba pena go mona mai tango ote kama we ba yo abandisika we ba ga o déjà za mutu donc même chauffeur et comme le chauffeur sur matin na taxi vous comprenez que oh aza débita vous comprenez que oh déjà ça banda donc c'est ça eloko etali saka na linga ote ndesko bato batala kabiso baye ba ke non te to pesa mutu chance ya otala ye mutu pena je to pesa chance ya otala te parce que même au papa o mato kita ngana oboya yime bat bolingi bat otala parce que le otala so bando tala même na ba chaîne na biso mona na ba chaîne bato na ba chaîne eza na ba plus vie ya koleka eza ba chaîne eza etali sa bloko donc il a que même biso to yo bina mutu na changer mais ce qui va batala ka e ase prane na donc c'est ça eza monde ya lelo les apena que na ba fano ba otala biso bato otala biso ba je bon et puis tant bon monde que mutu ba sala na tolérance que yo te tolingi ote mutu na sa moni pena ke batu bana peso to zonga na culture congolais mutu na obanga sende tinga be pa o lobina tanga mona una ke kuna sale mission afinga tanga chaka titre ba balandi ba tali ba tali yango pe sale bango be mundi dege ata o te mutu bon yo za liboma to sepena liboma no donc basepena buzo sali yo biobi yanga pe basepela buzo bananga mais biga après 20 ans ilanda yo c'est pas buzo bana on suppose que il faut qu'on liste ngo diga après on joue bien faut qu'on liste ko jouer siko yo faut qu'on liste buzo ya moni spoke do tellement bazo ko envier bango ba sepena buzo bango pe ba ko liste buzo mais na suka ngo ba finga ka bango pe bato yo wana kaka oyo ba ko ba sepena na buzo be koli o comme pezo ba solo solo do ko pe na ba donc c'est ça ya mo banate nanya zana donc vraiment le conseil na ko c'est ça que maintenant mon comprendre éthique ya musala sala déontologie ya musala sala éthique na ngozani déontologie na ngozani en tête ya musala na biso na artiste comédien congolais imagine na ko pesa congolais à la salanene il a télé nini ya congolais aibiki congolais place ba Afrique ba biki Afrique za liputa femme africaine donc ko pesa valeur fona liputa
odi puta olata kitoko mutu tanga tali ba sepeli. C'est ça. Yango mona lobe ko mezala ke songa ke kenda ki salaki par rapport ya biso moko. Donc vous avez fierté pour la biso. Mais soki vous battez les fierté na biso ba mbato. Mais si vous battez la biso ba mbali ba me finga biso grave. Comme ça to finga na kaka ndenge ezo kende. Komona ke lobi yani lobi pesa biso. Bundana kia ba combattre tomboki ba seleki ba combattre ba seleki ba kina mille raisons. Ba bomi théâtre et ba bomi ba musique et salati. Ni bomi ke zana ba famille bele ba kufanzala. Zana ba bele vie beba. La musique et bele ba zo vivre na musique wana mbo. To bo maka pona école. Tant to bomi pona école. Et ça biso bien. Mais bobo ça ni ke zana ba to mususu pe vie senen. Vie kofi. Donc vraiment il faut tant to sala likambo biso nyoso lokola bato. To comprendre culture na biso pe to comprendre to ko sala ngo place ni po ezala malamu. Po ebebisa bato nyoso te. Mais pour ça que mutu nyoso zonga na nzela pe mutu nyoso bongisa. En faisant le théâtre en tant que célibataire, Lilo Bali ou continuer dans l'art dramatique, les deux wana, wapi est mieux? Vous êtes plus à l'aise en étant marié ou bien tant vous êtes célibataire, tu te sentais encore plus à l'aise dans l'art? On a la différence. Depuis la musala, on a la différence à nous. Donc pendant que nous avons scène, pendant que nous avons joué, on a dit qu'après là, on a la nuance. Oui, c'est que rôle est singa ina incarna kana sali. Donc ce na en dehors ya scène, bato tu bavana nga baebi. Là na se comporter lokola moto nyoso ndinga za normal. Donc ce qui na part ya musala musuna salaka na sala bongo. Donc na loko pena we changer ngote parce que na mélange kate ndako nanga vie ya privé na musala. Wana mélange kate. Donc na kabula ka musala za musala. Donc papa soit ko sala wa ko sala na bureau kuna mamba bureau etali mama ndako te. Donc ndako na makamune bureau para mama na. Donc we singa kana tete na sala pona musala pona Valérie ya musala nanga ya carrière nanga na sala. Qui est ton modèle ou modèle non na théâtre ba avion na l'élève fort ngavma zo sepana. Na bando sepana na mais ta on a ko découvrir na moni pena kento na modèle te na longweli sus. On a lisu na bae. Ouais na bando ko sepana na na azaki modèle mais tant on a découvert sur la vérité on s'en avait modèle à cause de la beauté t'es incommoné t'aimes ça c'est là on comporter jamais c'est impossible non t'engater vraiment franchement donc nazaki na mutu mona c'est pas un modèle naie mais tant on a découvrir au fond de mutasanga mabete parce que biso tout parfumé mutu nyoso za mabe naie mais tant on a découvrir na moni ke mabe naie wana izape na mingi donc na ko le kapete na TV sur modèle na ko na TV pour na lo ba ke na modèle naie donc vraiment donc na modèle ya DiCaprio o koma kutu te awo lelo to na mambia bato ba ibane bato ba likolo na bato baza tango mono pousse meno péché conseil bon nanu penda pe toujours penda tenter avant de temps ebele ya o solo là non ça peut mutakala modèle ya mutasika te moko vraiment mutasika yo kutanga ya modèle na nganga modèle na ona pena ki modèle ngebe la façon moi ko aider modèle na obi venga ma za idole ma modèle na ngai tala so ko bongsa po nazaka fier tant on le ba télé nga si ta ba veneti ba Willy Mambu na tanga ba on a télé na ndenga ma c'est ça bon babiso yo toujours chance yo kota théâtre na jamuki et puis na tamoko batomso bazala kiti donc ba tout ba écouter yo donc zalaki déjà donc vraiment nagi na s'apparaître na moni viangwa zalaki sala nga bien par rapport bon na se plané pour na musala nae parce que musala nae na tala ba role bilibila jo ba role mo ba elanga pièce mo na tali pièce nga waza modèle ya suivre pour na musala na tala musala mais ko tant na oyeba makamusu après na monde ya lelo na monde ko lelo na tali nga bien donc vraiment waza ce modèle te donc vraiment conseil na opesa kaka na ba ya nyoso na ba vini soke bozana ba leki bozana bana oyo ba otala bino il faut modèle. Le monde le ngana modèle. Eux ils ont un modèle pour un mariage. Na obala. Parce qu'ils ont bato belé ba pour abala au monde pena que non ko bala est grave. Mais ngata on a balé mais le tala ka banda na bali. Si le combien de ma mariage. Ba dum su ba ni ma ya obala. Pour ba tele mais DiCaprio a balé. Asali ne excuse mange manger c'est ngapé na obala. Parce que les besoins qui muta mona ko bala mon on dirait loko moko. Maintenant na conseil mo yo sabato ke. Bakene na Marc chapitre 10 kuna nde bakuta lisolo ya vrai ya kobala tona pauno ya motema na détachement
nde to na pome yango wana motema yesu ebisi bango ba ebisi babi ke loi ya Moïse lobaki il faut divorcer salamo pas comme lettre soki mo ça la dicter yesu ebisi bango la première yesu ebisi bango yaki pona motema na bino donc balinga moi c'est faut motema na yo ozala préparer et puis olinga libala olinga pe mwasi olinga pe ko vivre na moto parce que ko vivre batu bale ko banda 6h to ko ma 12h c'est pas facile caractère est différent ozana ba caractère na ba posa na ye o pa na caractère na ba posa na ye ko vana pour di bon donc la première des choses faut ton cœur motema no ezala sincère ya ko linga ki ovana na libala ki ondi makobala donc la première la deuxième des choses bibelobe c'est pour cela l'homme quittera s'attachera donc il faut linga o quitter ba vie musoza ina ngo ba camarade ba il faut quitter famille o nimo o tikala kaka yona mutu na po boya eloko moko so quand so quitter ka père na mère na bino il faut quitter environnement oyo mona ke eza sur dignité ya mutu ashabali donc il faut tout on faut ça na mutu ko sala ngo pona sentiment te o ya bala kinga na bala o bango babali na bala c'est ça le gozo mabiso ndozo mona makambo zo mebele on mona mutu sasa ki mobala komi moi c'est pas nene parce que olanda yenda salaka aki otuna ili ndeni yo salaka vous savez pas biso ngala sala wi anemia sala yango. Donc c'est ça ce qui est le mal aujourd'hui. Donc vraiment bato bobala na pesi bino na encourager bino bobala mais attaque modèle mais biloko bokango et ça important ya ko sakanati. Donc il faut eza na motema na yo pona bato te pour mutu na bala kite pour l'accent mutu te mais pour yo motema na yo eza convaincu que na komisiko na ngina bala. Après la deuxième des choses faut ba ke tango na bali il faut na longwa na kabwana na bato na zala modèle soko sala tete ndi biso dokutana na bato mena kutana na era musala andero musala bato wa biso atana fete ya mutu dona kenda soki mutu milingi donc c'est plus que ça donc vraiment c'est ça eloko na ko ebisa bato donc vraiment modèle ya libala tala lelo donc pambola nzambe tona mona nani abali do salanga bien ça m'a bien modèle ya libala yeyo mais to bala un sentiment te po DiCaprio ya bala kinga pena bala te landa malako oya lobi eza malamu mingi na tangi futa osanga sinto cité masolo eze belenga ngaso to kuta DiCaprio boy to meko sole belé voilà osanga sin que to épuiser minute nyonso to lobel makamante ba les bien na ba PD il fait to lobelango DiCaprio ate ya ka batu bien to cité na biso bini. Oui donc vraiment oui ça va tout kaka que ibelo sala c'est ça le est très important. Ezana bato oyo biso to kutana bango baka na mbongo na lelo bana lelo kote to kutana baka na mbongo lelo bakuti batili biso na bongula na tsuku donc via mutu eza lobi donc préparer lobi na eza teke pona kota place mo pona sa te ta mususu bango ba julo oyo oza lobi oza plus que kolo dete mutu ko ka do zo mo ba moi sinanga lo ba papa ngana kota na chambre na ye donc na mona kana auto sela bango bilo ko lia po moi sinanga sela bato bilo ko lia abi na osela bango biloko kolia na matanga mwana bango makufaki abi na ko tikila mwasi biloko kolia na oleka na couloir chambre bango zaki polele na tale chambre etilelo na tika mona chambre bango te sikoyo eloko elekela nga muta bango akufi atiki chambre na makoko takana libulu muka mukero na mobola nyos na bisenga abi na ye seselo na teka bato donc tout ça c'est tout est vanité de vanité zela tanayo zela momana yo même succès so nzambaro bagi na tana otombolo kaka. Donc c'est ça vraiment conseil na couper ça motonio so et puis pour na libala faites attention ça le message na lobby aux ala erré vraiment merci na ba fan tout merci na yo Rabi Mavinga donc vraiment merci na ba tout balinga DiCaprio vraiment naza de cœur na bino. Merci beaucoup, merci na ba fan toi Rabi Mavinga fiston Bastien de FP International agence assure merci pas Angèle Boyika autrement dit Angèle Kinkel Angèle Boyika Junior Boyika Nkumu, merci Panayo, Ariane Ochesco, merci. Lévi, Cyril, Arsène Modabu, les garçons capables, plus fort que toi n'existait pas. Bah, dédicace à te. Maman Nadège Mbongo, n'a pas su Pembote. Donc, vraiment, qui dédicace na maman Sifa la Rose, maman Bio, le maire triplé. Donc, vraiment, maman na précis, maman na précise, maman na prince, maman na pagès. Émirance Mayemba donc famille Mayemba motoyo mama motema malamu mama Sifa Mayemba ya kumu ya pape me rêvé de troba kaka soko na pome mu Congo za na Europe
partout benga merveille ya kumwa papo yende mutatereta kama Congo imorudi sila kapo mera ebi kisha bokoko ya solo masananga kamera mampole l'homme plus qu'intelligent et puis ya Willy Soba kolozala ya merani loboko na katalo de yak place sitolia kaliaka makambo sese fongwami bato bazongeli kolia et puis wabek se konje le vrai mongwane ve blousezo ya donc vraiment merci tu ne les blouson c'est blousezo ya le belo ndio tinele yenda otinde nga blouson blouson Venezuela donc vraiment blousezo donc vraiment merci na dona batuto balinganga donc vraiment merci na chaîne na biso yo donc vraiment apprécie merci dona banda numéro 1 na souk et puis cameraman na biso. Thank you Fouta, merci à vous. Merci à Gauthier Kele, merci et pas à Angèle Boyika. Merci vraiment. Vous l'avez Cyril non répété. Merci. Merci beaucoup et pas Christian Soumani. Depuis que nous potona atinda codité Christian Soumani. Merci et pas nayo. Merci et pas à mamé Miline Zemba Motema tous pepele ambetolo. Merci Koyago Belisha, merci et pas nayo. Merci et pas à maman Bibiche Motema Fioti Homo. Ya Fioti Ngoma merci et pas nayo. Merci vraiment na ba fan to balinganga to ba bengaka ba tia ba commentaire ba encourager biso pour musale ke merci Bernadette Ngalula. Merci na batu tout balinga rabi mavinga ya Gauthier Kele trésor ntingi na tant que futa équipe Mubimba o Kilongo TV merci na bino tukute mbala sima numéro ya sika. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe RDC a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fiston Bassene, à Jabizo Kotozane, Maringa Septande. Marina Septande, c'est là, j'explique. Alors, Maringa Septande, FB International. Na Kasavubu, elle dit que c'est na Kasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et Komaka, Pedro Zouaka. Komaka, Pedro Zouaka. Pour plus de contacts, International. Agence Assis. FB International. Souka. FB International. Danger. FB International. Dégâts. FB International. Masolo. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo. Papa, on est sénat. Oh, kasi na kani ya Mais on continue suki. Papa, on a continue suki. Oh, Papa, continue suki. c'est na défis. On continue suki. On va continuer à bani papa. On continue Mama, akati osuki ndenge nini? Osalili produit nini? Maman nangai, tala produit asali. Zazu, produit ya kala. Basali la damo susuti. Et quand il suki ekomi ongai, na sala ko suki, na kata osuki. Non, katanga suki de papa. Ah, Tanti, j'ai une fille au point où tu le levis pour le hausser la suki. Donc quand on signe, nga suki na wana yaka awa kala, bakata nga suki te. Tala nga depuis na koma na suki bele tala. Yango, moi c'est que tout le point où tu le yebi te.
Et nous, on sait la suki là. Pour les cheveux brillants et pleins de santé que vous aimez, faites confiance à la gamme Edith Marquis Beauty. Edith Marquis Beauty, produit 100% naturel pour satisfaire toutes les femmes, les enfants, mais aussi les hommes. Batata Mabandi. Solution Zouami. Avec la marque internationale Edith Marquis Beauty, vous y trouverez aussi la pommade, shampoing, huile miracle et l'après-shampoing pour la réparation et les traitements de vos cheveux. Utilisez la marque Edith Marquis Beauty pour bénéficier de ces 3 actions. Alors, ne posez pas de questions pour savoir où se vend le produit Edith Marquis Beauty, puisque c'est une marque internationale. Il vous suffit tout simplement d'appeler au numéro Sokobengi Osamo Bimba. Edith Marquis Beauty, la protection et la garantie de nos cheveux. Edith Marquis Beauty, solution à la suki na biso.